Tena bandeko balandi nyonso balandaka émission masolo na biso nzamba pambola bino ya bino ndeko Kongo alenga bandeko na ngai vraiment ya mboto banda bolimbisi pamba te mingi bokomona ngai na mwa pota na zolo ezali bafevre ndenge etakaka kaka donc lokwa ezali mosala na biso ya koloba tokobosanaka te tolobaka kaka pamba te ezali masolo oyo ndenge topona mpona kolobela mboka na biso mboka ya bakoko. Masolo na biso ezali émission oyo esalami ya sika pote ya solo bakongole nyonso basexprime bameka komonisa monene oyo ezali koleka na mboka na bango. Ya solo tozalaki mokolo ya lobi na matanga ya ndeko na biso sere na biso mama na biso mama Valérie ye mama Valérie Malula oyo azali bongo mwasi ya papa Kama yenda atikaki biso tokende kotika elobi esika wapi lilita na ye totikaki ye mpe na nsima tozongaki bongo na salle kasi na bozonge na biso na kati ya salle bandeko vraiment likambo ya Kongo ezali kosala bango mpasi bango bamonaki il faut basexprime na mikro ya Kongo alenga Shora de Sulanga yango bomoni bandeko okolakisa bino ndenge nini bandeko bazalaki na kanda foto ya defa bomoni ezali lokola bevenema oyo ezali koleka na mboka ya Kongo na likambo tali gouvernement ndenge ezali kobimisa mbongo kopesaka bamusicien bakufi alo bato bazali na kanda peuple congolais bazali na kanda yango bokomona toyambaki bongo ndeko na biso papa na biso Isdor Luyeye mpe tozalaki bona Robert Mbuta mpe azalaki na biso bango mibale ya solo bazalaki na kanda ya kosakana te mpo balobela likambo tali mosolo ya trésor public oyo ezali kokende na maboko ya bamusicien balanga nzembo yango bokomona bokoyoka bango balobeli mpe likambo ya Dote Mukwege oyo Zakari Baba Baswe ye azali kotelemela Dote Mukwege mpona kolobaki ya solo Dote Mukwege azali kosala kopi na ye nde ya solo bandeko bokomona bandeko ndenge basexprimaki na likambo oyo ya Général de Fao mpe na likambo ya Zakari Baba Baswe na oyo ye alobeli Dote Mukwege tolanda mpo bomona ndenge elekaki bongo na kati na mboka ya Colonne esika tozalaki bongo bolimbisi na papa na biso Isdor Luyeye ye atelemaki na koloba mpe na papa na biso Robert Mbuta mpe atelemi amonisi bato makambo ebele ya solo bandeko nanga bakongole bakomi kosexprime émission masolo na biso oyo Kongo alenga yeli bino bandeko ya Allemagne bosabone na Kongo alenga TV bandeko nyonso bosabone Kongo alenga TV to de Sulanga live TV ba émission bokokuta ba mission ebele oyo tokosalela bino oyo mpe bomoni remarque bokomela biso tozali wana mpona koyamba bino numéro ya telefone ozali wana bandeko boinzite te otali émission olaike après opartage mpe baninga bayoka oyo bandeko mpe bazali koloba tolanda bongo nsima on se retrouve après merci mingi. Mbote na bandeko balandi nyonso balandaka émission masolo na biso oyo epesami na ndeko na bino Kongo alenga tozali en direct na bandeko na biso na mboka ya Allemagne na Cologne ndeko na biso bakopesa kombo na bango epuis bokoyoka bango tokosola sujet mibale ya liboso ezali likambo ya Général de Fao oyo ezali kosala polémique balobi ke gouvernement donc gouverneur ya ville ya Kinshasa Gentilin Ngobila apesi $25,000 epai ya Dos Alemba pote ya solo bapartage mpona likambo tali programme ya bokundami ya Defao sa kundami kasi ya mibale ezali bongo likambo ya Zakari oyo alobi ke Dote Mukwege asalaka kope na ye hôpital oyo atretaka bamama nyonso bazali koviole bango balobi ke ya solo hôpital wana ka lembelembe kutu eleki yango alors mbote papa na biso mbote mingi Shora na sepeli mingi vraiment surtout na komona yo et puis na ndenge otie micro na yo oyo bandeko nyonso bazali kolanda biso vraiment na kosepela makasi bandeko pe na monde entier ou bien na Europe en particulier ou bien monde entier en général bamona pe na Allemagne pe tozala pe na ba chaîne na biso bamona pe na Allemagne il y en a des gens oyo baza pe capable ya kosala pe d'émission
matondo mingi kombo na yo nani bon kombo na ngai Isdor presque bato nyonso bayebi ngai na kombo ya Isdor eza kombo ya kobakisa te kombo mwana botama na yango kombo na ngai Isdor Luyeye navandi awa na ville ya Cologne. merci mingi papa Isdor ya solo mbote papa na biso mbote ndeko Kongo alenga en tout cas matondo mingi na ndenge opesi biso maloba bien que toyana tukutani na bacirconstance oyo yaliki ete oyo okunda ndeko na biso akufaki le père de maman Valérie ya ndeko na biso papa kama ayebani na mboka Cologne awa bon eza na bacirconstance oyo tokutani eya quand même eya ya pasi mais na cadre ya interview tokoki komeka koloba mwa moke du fait ke botosala nini iwe nzela ya bato nyonso ya biso nyonso bango baprécédé biso tokolanda kaka mais na kopesa matondo mingi na yo na bandeko mpe baolanda na émission na yo ngai ndeko komonaka Robert Mbuta ndenge bato bayebi ngai ya ndenge kaka ya iza alobi ke kombo abotami nango kombo nanga eza yango wana donc nayebani na kombo wana toza mpe na mboka Cologne donc yango wana nakopesa ke merci mingi na ndenge interview no matondo mingi mpe na bato neti baza kolanda émission na yo matondo mingi ndeko Robert Mbuta ndeko Isdor merci alors likambo ya liboso tokotuna ya libongo $25,000 ebimi bapesi bamusicien mpona bokundami ya artiste musicien général de fao na bandi oyebi ye malamu bokundami na ye babimisi 25,000 mpo te ya kopesa bango basala programme me mbongo wana ebimisi bitumba bato bakaboli mbongo bozi boza na zwi nani manda chante azwi mpe aye mbeli ya bel redi ya misi mpe epai na epai na chaka Congo alors yo likambo wana en tant que mwana ya Congo eloko nini analyse nini okosala mpona $25,000 au gouverneur Gentil Ngobila apesi na bamusicien congolais mpona bokundami ya ndeko na bango bon eloko ya liboso na ngai naloba nini des fois azali motu oyo ngai nayebaki awa te nayebaki des fois depuis Kinshasa na fréquentaka ye trop surtout na dépôt na ye place azali kovanda eza nango na ntina moko to towelisa mpo bato bamona kaka toza komwelisa baoyo bayebi oyo mpe bayebi te bayeba na bango te mais nakoloba kaka que son âme repose en paix place ye azali parce que eza nzela ya biso nyonso bon na likambo oyo otuni ngai en tout cas question ezosala pasi ezosala pasi na moto arezonaka parce que toza na un grand problème na Congo zo exemple des fois wakufi na ye mais bozwi ebele ya mbongo ndenge wana bopesi 25,000 €. Mais aussi longtemps bopito eza na bambeto te bopito eza na bakisi te oyene bekole baban eza te bana bakotanga na bacondition moko mauvaise mais bozwi 25,000 bopesi et puis 25,000 yango bopesi ere eke na obstacle ya des fois mbongo wana kaka baminingani bamilisien bazwi mbongo wana balie yango mais ça fait mal bokozwa mpe mbongo wana na liwa des fois wata 6,000 akundama na ye mpe bien akundama na ye mpe bien 20,000 wana mpe bokopesa yango mpe na bekole mpe bie bosombi bakisi bie bosombi baban ça fait mal gouvernement congolais vraiment bazo aidé te et puis bozala kaka soki moto akufi boleti baveste bozoya kopesa ebele ya mbongo ndenge wana mais boyedaka bango mpe lere baza vivant boyedaka mpe baministre congolais lere baza vivant boyedaka bango eza te soki bakufi ya bino bagouvernement bolataka baveste boya na bafrançais milai tolingi mboka wana te parce que so tolingi mboka wana fo tochanger parce que eza mpe ka ya liboso teke mbongo ya defa ebunga eza baka ebele tomoni yango ata na liwa ya vie simaro et puis vie simaro bopesa combien gouvernement congolais beau changer ça fait mal c'est trop nous sommes fatigués de ça bon et là on peut na koloba pe côté ba musicien les pe bozo kosala parce que bozo sala musala musique ça parce que ba lobi ke ba musicien ba profitera ba œuvre na bango bino mo ba musicien pe boko sala pe ni na bino orchestre na bino soki mutu ba kufi bozo soki na sokoda soki pe ni no les organisation ba problème sokoda s'organiser loko na bino l'air moko na bino kufi bino mo bozo charge na bino ezaka te charge ya gouvernement alors ce gouvernement congolais bo continuer bozo ka pe charge ba congolais nyonso bazo kokufa ezaka ka te ba musicien bino bozo charge na bongo bozo charge ya peuple congolais nyonso soki bolingi ndenge wana mais papa Isdor ado salemba oto babengi gilet d'or babi ya za président ya ba union musicien ya ba musicien mais $25,000 en tant que yé a produisa ba musique ebele 25,000 wana est-ce que akoki kozala na mawate ya kokunda ndeko na ye de fao azana mawate parce que toyoki ki wana eza kimuyibi oyo la sali to machaka ba monter naza contre ete mais naza la contre la système naza la contre loko ya sali adio salema na contre yote mais naza la contre ya système ya jeune yo sali parce que olingi pe des fois wango te c'est que soko yo lingi ke mbonga matanga balia contre biso to ba bantu te
Adieu Salemba, nous sommes des Bantous. Mbonga matanga baliaka yango te. Na ko machelo monter na contre yote mais na biso vérité, c'est la faute de vérité. Adieu Salemba, o linge pende ko no wana te. So yo linge ke mbonga na yo ko lia yango te. Mbonga matanga baliaka ngo mozo mona ngo normal. Soki bato bazoko lobilo vérité te ngana lobilo vérité. Et puis ka yo moko te ndenge bokaboli ba mbongo wana na landi ndenge bokaboli ba mbongo wana bo lingi ndeko na bino ba musicien te. Alors ba mission botikali bozo mayele. Bo mozo mona ndenge na bino bozo linga bino na bino bokufa ka po boliaka ba mbongo wana. Alors nous sommes contre le système wana. Adieu Salemba soko zo kanga naza contre yote mena contre likambo yo sali. Alors lelo Toto Isidore ba monsieur bazako kufa. Bazo kufa lelo ba pays étranger et là on ko ba pourquoi ba mission na biso bazo kufa kala ba pays étranger que gouvernement zora ba charge wana ba mission na biso bazo kufa na pays étranger parce que ils ne sont pas bien organisés na sens nini bozo ko forcer tant que santé permettre yote mais na ko forcer wana yongo zo mema bango na liwa mais aussi longtemps so bazo forcer na bango ta vandi obi eloko nyuso eloko ni saka na tanango ezana ba musicien mususu musique c'est style pona bango moni faut batika la ba lukelo musu basala mais bango bazo forcer kaka bazonga kaka na scène mais santé na bango zo permettre te bazo forcer mingi yango moni zo meba bango na liwa kiti ya bango ba musicien ba mekana no pe ko changer moni to moni nouvelle génération monsieur botami moni ba o batika ba mikolo wana botika na bino musique zo simba soute bozo forcer ba nzoto zo mema bino na liwa eza lokola car sui car lembi bozo car bo vandi sango me bozo car wana lembi bozo matsango montagne bo mundo car wana ozo ngasima ko boma bato alors ndeko la biso mbuta vraiment en tout cas motune yali Zakari Bababaso lelo auto lobake non Doté Mukwege o azali prix Nobel de la paix ya République démocratique du Congo balobi ke ya solo ya salaka cop na ye deux ans laksake Doté Mukwege asalaka mafia ndenge atretaka ba mama o bazali violé na Congo o bazali violé na Kivu. Alors eloko wana Zakara lobi ke hôpital na ye asala kalembelembe kuteleki yango kalembelembe toyebi ke treta pe bato belé eloko nyokolo ba makambo Zakara lobi. Bon, ça mingi puisque nous sommes à un niveau ya batu oyo bazo vivre na Congo baso batuté. C'est-à-dire pas batu, mais tout le bana niveau bato tout bazo tourner na niveau politique to mamwebile, niveau na bango na semini. To tikala komona Zakari jamais critiquer Kabila. Muta même sur la situation nyo surtout ya merde de Zakabila. La situation tout au communal. Ce qu'on a subi c'est Kabila qui a fait ça. Kabila baba biloko belé ba massacre ça la belé l'équipe qui veut belé. Zakara ça soit betaki chita sima. On a beti nanga chita sima na ke vivre. C'est-à-dire que Zakari na niveau na ye, c'est un mec qui est nul. Aïbe le côté, aïbe le tala. On vit dans un pays où un député qui gagne 11 000 $, d'autant plus que même un général n'est armé, même un colonel armé qui gagne 500 $. Est-ce que c'est logique? N'importe quoi toujours vivre dans mais Zakari na niveau oyo tozana ngo ya Congo c'est que Mukwege a fait Mukwege a sali nyoso te mais eloko ya lika ko nakolo bake même Mukwege a sala ko hôpital te mais les tensions déjà ya ko sala c'est important. Zakari qui député soit que tension ni na ko sala to ba député on to ba même na parler même milieu ba na tension ni na ko sala to tika ko diminuer niveau na niveau to diminuer. Congo c'est la honte. C'est la honte de l'Afrique. Hein? Congo, c'est le pays le plus riche potentiellement en Afrique. Mais Congo, tu as une situation inacceptable. Même Mali, tout la Mali, il faut que tu aies Mali, tu as pouvoir, il a 43 ans. Mais un petit Zakari. Hein? Assimi Goïta, un petit Zakari. À Koutisi, France. Assimi Goïta, petit Zakari. Il a eu le pouvoir na Burkina Faso. A aussi l'école militaire en France en 2017. Azu pouvoir balé ka Zakari mais Zakari fa na sonité akomona na ba Watanabe banini mais ngako tuna bisa bana poto ba combattant so ba moni Zakari fo bo bomai puisque c'est la solution yali puisque batu wana mo soto tikela bango temps il tourne Europe banine ça n'a rien à voir na ba musiciens rien à voir ce sont nos frères. Est-ce que le lo a lobby que non de corruption mbuta lobby que hôpital bazali ko traiter ba maman ou bazali violer Zakara critiqué en lobby que non, Kalembelembe et le Kiango. Est-ce que eloko wana attaque moi na Congo ko lobanini? Mais Kalembelembe soki le Kiango ye Zakari, basala ki na gouvernement Kabila ça ko hôpital ko ne peut traiter banane.
abana ko condamné ana yazola na Mukwege. Est-ce que Mukwege c'est un gouvernement? Et elle a toujours bon mututaka na kosombe loko e kufeza pa chango en marche. Amoni que nos bateaux ba bloqué. Et ça ko kufa na question en marche. Président Fatia na résultat na tort à 100%. Et loko e kufa soko que soma ya po chango en marche. So na question ma karakasa voiture e kufa pona zongi sango na ebika ah garo so na perno ko chango ba pneu boye bu na demarango. Président Fatia na tort. Mboka soka e baki mboka kufa e baka ko chango en marche il fallait pas comme président. Tozoluka muto akoya mboka kufa tele misango zongi sango en marche. Président Fatia na tort. Ngala ba mkuze que président na token tozonga te mais président il est quelque part incapable. Aza incapable, il est en train de négocier par-ci par-là. Au moni yani yanda kunangai na benga Congo ya neti tozo to chona nenga famille yanda kunangai. C'est moi qui prends des responsabilités dans nda kunangai. C'est moi qui vois que ils ont marché na osala boy. Ce que président Fati fa que négocier na Uganda. Ba ya ba militaire ougandais ba kota na Congo que négocier na noir. Président Fati il est incapable. Puisque dans toute l'interview, Mututu a vérifié sur RFI, ça fait une semaine, un général ougandais, tout na Mututu a un podcast sur RFI, tout un général ougandais, mais Congo, mais bien besoin na Congo pour combien de temps? Alors en tout cas, na yébité pour combien de temps? La carte à musicien te relobake exactement dans le zone na ma député. Bon, merci bande konyoso na émission na biso Nzamba pambola bino to comme na suka. Un mot de la fin, Papa Isidore, de Konabiso Mbuta. Bon, Ngaïlo, on a encore un mot de la fin, et Zalinini, et Chora, osa déjà la chaîne, Moni, chaîne au Sopété Zalapé. Matondo na banzi bandeko bolandi masolo to solaki nde to ebisaki bino ke émission masolo na biso ezali bongo émission oyo bandeko nyoso oyo ozali na posa ko s'exprimer boya komonisa monene na bino po mboka Kongo ezali mboka na zoto ka soniti ndeko lobela mboka na yo tala Mali tala Côte d'Ivoire tala Burkina Faso bango nyonso bazali kotelema mpona kolobela mboka na bango ndeko congolais ya solo bandeko na ngai bolandi papa na biso Isidore Luyeye pe na papa na biso Robert Mbuta bazalaki ouvert mpona komonisa monene ya mboka na bango s'exprimer librement mpona kolobela mboka bakoko nzamba pambola bino vraiment en tout cas tosengi susu mes condoléances na papa na biso Kams papa na biso Kama vraiment mes condoléances kimia nzambe ezala kati na yo na libota na yo botikala malamu tokutani bongo mbala nsima na émission masolo na biso avec ye moko Chora de Soulanga Kungalenga bandeko vraiment en tout cas botala te oyo ezali signe ya fièvre ndenge yalaka mais lokola bandi bokomona ata misu na ngai vraiment naza vraiment rimé et puis ezosala bapota mais lokola ezali makambo ya mboka tokoyaka kaka mpona koloba mpona makambo ya Kongo nzambe apambola bino tokutali bongo mbala nsima nde tokosola lisusu na kati na émission na biso masolo na biso avec ye moko Chora de Soulanga KL matondo mingi tokutali mbala nsima matondo botikala na kimia nzambe apambola bino lelo ezali mokolo ya yenga bino banso kimia nzambe ezala kati na mabota na bino ingeta